Moutuloro la pacho RFI nga so na kutene na ko bete de la presse. Mezo lukele problème. Nga na ko beta pacho kutana na nga ana 8 décembre o abiri na ko legisa o. Pacho ko legisa nga. Legisa ndeni. Alegisa nga na bakisi. Mais biso toza bato ya fimbu na fimbu oyo kutu pacho ata na niveau te. Yo tumba livre na ye. Ozika olota ndoto mabe. Liboma ya pacho DG bandi ngate s'il vous plaît. Nazo finga te batu bayebi ba image ezali na fimbu boko tabotala. Pacho RFI na minso tozo ba bembule beta kilobi lupongo na bono kota même makelele érosion salemi de batu balala kina no libanda soki oza na tembe toke na lakiso ba image. Na minutes on loba bwe azana makwanza na maboko na ye. Na tulokola ba veza kariba baba se honorable baba niveau moko te oko comparera bango na batu moko ba mike lokola ba pacho. Yene ngazawa na pacho alala wapi? Adam Soulosolo c'est un patron. Adam Sazana bakar nae. Adam Sazana ba parcelle nae. Ezako ba makambuta ko lobelela te, mais ngana ko répondre kana question o soki pacho RFI azui terre ko soigner ba makwanza zalaka nango na maboko, kutu bana o aboti wana mibale wana talam. Za guerre na bango là ça me concerne pas. O pacho ayebi ndenge avivaka na bana mike, ayebi ndenge avivaka. Biso to se respectera deva baleki. Bon, ye wana eza makambu na bango. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. Ivara soki ba musicien ya bien baza na mouvement so ba musicien ya malonga ba na mouvement te o mona pena mouvement ekiti ekufi. Merci beaucoup na bato tout basolo na biso mais ça va? Ah, ça va. Alors ouais, yo omobo tra ba journaliste abatu okotsa bango na site na yo. Te ngai naza na site te ngana na site te. So na site bo film na film bozani. Ba film na filmbu eza eloko mona ko lo bande nini. Eza retrouvaille ya baya ya nyoso oyo peut-être ba révolutionnaire. Bato peut-être to se sentir que ko travailler pas batu to kokate to créer film na biso to bata na biso atawana. Yo ne patron. Te cause la patron c'est trop dire mais yo ne patron. Te kuna patron zate parce que kuna za système à salaire te que fait du mois ba futo $100 ndenge ba futaka msu na ba site ya batu. Kuna za système ndenge Google la pesi mbongo ndenge bokaboli 50-50. Ah ola. Alors René Abiré, ça va? Ouais, kitoko makasi de la presse talara balandako partout dans le monde sur www.elengia Congo donc TV. Alors na bato tout bazolanda biso petit nanga yo uti ozala no pena na site na bino ya Congo mokili ebimisi yo mais lelo oyo o Congo mokili te 3W fimbo na fimbo o mona teke ba trahison ba tutu ba oloba yango o boma pe par ex patron na yo. Oui bi kenga na sepela rono makasi parce que opposera non ba question no kitoko côté wana premièrement nos félicitations. Mais sengelo ebe loko moko ba site mususu ya ba site ba freinage makasi na vie. Fimbu na fimbu site le plus suivi de la planète. Donc tinde na oloba boye ba mama Tété Tumba balobi yende sponsor officiel. Il y a émission 6600 volts barrage de stars. Azolanda biso depuis Londres, ba Angel Moussoili Makizembe ba Papi Kelly, ba mbote na bino yangwana. Mais bato ba Olanda biso abiri, bozo ya na presse ya kofinga, bozo ya na presse ya lelo comme ya ba compte à rendre, bozo ya na presse pour na rolakisa, ba bien na bino, bozo ya na presse pour na rosala, ba lolendo na bino, pensez-vous réellement que presse ya lelo oyo vraiment mokilezo zela pour na repesa information. Batouba la former et informer qu'avec ce genre de comportement de presse et liboso. Ok, de la presse. Non, tout le monde tout moro. Depuis au banda musala oyo, et neni oyo déjà au manka. Batou lokola ba veza kariba baba se honorable. Baba niveau moko te oko comparera bango na batou moko ba mike lokola ba pachu. Merci. Non. Alors, non. C'est qu'on est honorable. Yo pe la moni seke bako motinda yo. Bako mi ko utiliser yo.
C'est honorable était. Je suis devant tonton de la presse, Juvenal Kibala, garçon bizarre. Ok? Alors, question d'Angaka Yangwana. Autant comme Pacho, pourquoi? Bon, na répondre non premièrement non la question na yo. Le lo yo batuloro la ba Pacho RFI ba déformer information na kati ya monde. Information le lo koma po muto yebana il faut banda ko finga, il faut banda ko lakisa ba photo pornographique ngaye yo boy. Ya suna sens te. Yana batu ba lakisa ba photo pornographique. Mais oui bazali. Banani? Ba image ezali. Banani? Batu ba kombo na bango banda na ba S. Ba FS bazali. Ba déformer marambu ya presse ndenga ko sarana te bana basi ba kende ba Afrique du Sud ba lakisa ba marambu na bango ba bata masoki pe wapi na ebité ba mususu ba lakisa ba boy bébé yana sens te Ba lakisa bébé ni. ba lakisa système ba Système. ko lakisa plan na e bord na ezwaka lokwanga birinde na zabwe journaliste international na ke lakisa sexe nange pa mwana mwasi mo ya poto o na ebi kutu tina kutu te ya mwana ebeta yo ebiete. Ah mais c'est qu'on sous-informé. Bato pe ba na peut-être ba sana idée te pesa batu idée. Ba yebi malamu journaliste oyo ala kisaka sexe na asimbi téléphone to ebite ba palpite so moni batu mususu akola na ngaba abotami kuna na ngaba ayena bandal panique akoti na marambo internet na mutukuta la kisa na marambo internet o awanga na eti lelo. Mais vous parlez de qui? On comprend eza nani? Non bien, oyebi kende na de la presse na respecta ka trop. Nana méchant na ndenga ko saranate parce que affaire ya mbangande kiti siko. Mais lelo oyo que pensez-vous na ba tout oyo diso balandara biso parce que lelo oyo nengolobi que non il faut qu'on respecte le gars qui ont vécu, faut ça la PR moko reconnaissant. Yo tango banego tala batu na télévision nani pena zaki modèle na yo? Muto azalaki modèle nanga na marambo oyo eza lokola ba Papimboma ba Ken Piana o lelo tozana bango ensemble ba bino ba tonton de la presse ba sœur nangai moi si papa na biso Tracy Mbelenga pro bien souka et surtout ye nazwa vraiment tembelé ko kutana na ye et tout ça pina ba ve nanga ba Ken Piana tango zoka ba formation te petit nanga tala boy oza vie ba lobaka boy te koto sala boy bongisa boy mais na moni lelo e comme plus grave ba Pacho RFI mutu loko la Pacho RFI ngaso na kutane na ko bete de la presse mezo lukele problème ngana ko beta Pacho kutana nanga ana 8 décembre o abiri na kolegisa o Pacho ko legisanga alegisanga na bakisi mais biso toza bato ya fimbu na fimbu oyo kutu Pacho ata na niveau te yo tumba livre na e ozika olota ndoto mabe liboma ya Pacho déjà bandi finga te s'il vous plaît nazo finga te batu bayebi ba image ezali na fimbu boko tabotala Pacho RFI na minso tozo ba bembule beta kilobi lupongo na bono kota même makelele érosion salemi de bat balala kina no libanda soki oza na tembe toke na lakiso ba image na minutes on loba bwe azana makwanza na maboko na ye nanu o traité makwanza oza na na maboko oya ko finga mutu lokola honorable Zakari Bababaswe ake plus loin afinga son excellence Matata Ponyo mutoto luka depuis kala tozwaka te atongelele biso ba immeuble intelligent na kati ya République démocratique du Congo ba soda ba banda ko futa mate ba koma ko futa ma bien ba fonctionnaire ba banda ko futa mate ba koma ko futa ma bien parce que mutu loko la Pacho aye azolo ba ke no afinga rabato ce n'est pas normal azo salir réputation ya autorité ya mboka mutu loko la honorable Zakari Bababaswe a forma ya la kisenzela ba serwa na Pacho zo tambola ako katoka ngata pantalon te donc sora fani fa kangara abu sora chebwe dega Zakatindio. Est-ce que V Zakara continue vraiment? Qu'on a question nga ezaboui. De la presse. Qu'est-ce qui fait le oyo ba chroniqueur surtout internet ko fingana ko lobana ba bêtise bato balandaka biso bazaka bebwelete ozo comprendre bato balandaka biso oyo lokola epucha emangenge la mère is back baby comfort avec tout le respect 10 fois mis des châtiens en coro. Je le dis haut et fort et je le répète. Ba bebwelete parce que amonaka ke bo fingana ba dams na banan boy tout ça c'est dit à quoi? Non olobi wana c'est très important. Batu lokola ba Cardozo Mwamba wanke na le Bill Gates congolais ba fandi bazolanda émission Juvenal Kibala. Batu lokola ba David Lutete likolo sapato nzambe ba fandi bazolanda émission Juvenal Kibala. Mais eloko zo kamusanga c'est quoi?
kofingana na makambo oyo ya presse oyo batu baye na yango ezali ba manque ya éducation ba pacho RFI ba Karine Mokonzi baye na makambo oyo que non abima na style na moko boya ko budaka bato kofingaka bato. Or ce n'est pas poli. Soko talibe abiri depuis na bandi ba makambo oyo na tikali ko tele matena finga mutu moko boy. Ake plus loin ake kofinga Adam Suluzolo PD. Yene ngazawa na pacho alala wapi? Adam Suluzolo c'est un patron. Adam Sazana ba karnae. Adam Sazana ba parcelle na ye. Eza ko ba makambo kuta ko lobelela te, mais ngana ko répondre kana question o soki pacho RFI azui terre ko soigner ba makwanza zalaka nango na maboko, kutu bana o aboti wana mibale wana talam. Non, ça va. Non, ça va. On a au côté de la vie privée. Nous sommes arrivés presque à la fin par rapport à interview oyo. N'ayana si ça on boité mais c'est il faut si ça on boit. Dernier message. Dernier message. OK, dernier message ezali boy. Na obanda premièrement na pesa na mbote a trop na die koleka na Paris oazolanda biso. Dernier message ezali boy pacho RFI. Hein? Die koleka, c'est ça. Die koleka na Paris veut dire que na roloba boy pacho RFI zala na respect ya batu oyo bazala avant yo. Buzo banyo lingo potanga lisusu. Non, pas toi, non, loba, yote. Ah, de la presse, je peux comme na baligné wana. Nous sommes arrivés presque à la fin, un réel plaisir à vous recevoir yo. Batutu bana pour ça va contacter au ça la comment? Ouais, pour na batutu bana besoin contacter nga pour na reproche et ça là quand même bien. Ya ofinga, ya moni kofinga te. Batu ba finga te parce que te non nga na fingi te. Ofingi. Na lobi de vérité ya marambo oyo pacho azana yango. Parce que pacho RFI même na minsu aza mutu mobe o nga kuna kolo barata ba marambo na EPT. Parce que Aza Grand, oui, non, pas sa numéro 0, plus 243, il y a Willy Moucheni, code Yamboka, Kande Tolobara, donc plus 243, 81, 41, 34, 203 pour n'abatutu, bana besoin de contacter, un reproche, et ça là quand même bien, mais pas de RFI, partout on a kutana na yo, na kangisa yo, et puis na beta yo, na la minga lobate. Je pense que il y a moins l'année dernière. Merci. Ok, merci Juvenal Kibal. Alors, yo bana oyo mo formé. Oyo zibana obi ka noto sala wenge na biso ba léopard pona o mangaka bato yo no mto tsinda bango. Merci beaucoup. Te ba question na tina nango te parce que za guerre na bango là ça me concerne pas pour pas tu as bindenge à vivre na bana mike a bindenge à vivre biso to se respectera deva baleki bon ye wana za makambu na bango moni moko pe to mona ba titre mususu pacha salibo pona Zakari pacha salibo pona matata ponyo bon wana eza makambu na bango nga moyena kotango ezate nga za problème na pacho te ye abenga nga ba pela mabe na lobaka na ko répondre yete parce que baswana kana muto yo remarquer que to ko swana na ye donc ye niveau vraiment na suka. Alors par rapport à interview oyo bato bako retenir nini par rapport à l'isolo otocho beta oya ba misene bazo lungwa boy conseil s'il faut repérer sa conseil et cause la nini pour bato ba retenir. Merci beaucoup. Conseil gratuit zali ba musicien bozala apprécier ya rolongwate parce que omoni mutu na mutu azana tana ye oyo nzamba sala ke grâce ba o ba longwe to ebité peut-être ezata na bango Abraham pas qui était belé na BCBG. Peut-être que pété na nzamba sali ke ya longwe bi ba Fabregas ba umela ka pété na maison mère ba longwe simba mais nzamba tinda musicien nyo sauté na mokilo azala leader ozala peka sima papa chéri wana pe vina pe bongi ka sima papa chéri to monika sima papa chéri ba Gilles Kibens ba bala ba Jidel Rio to mona akutu lelo porte-parole ya mbongo belé na RDC c'est Roger Ngandou kasi ma papa chéri donc si ma papa chéri ba te belé pe bazwaka vie si ma papa chéri ba te belé pe ba bima ba député donc moyen ya kopesa conseil pas muto aza déjà mukolo aza responsable ezate mutu na mutu aza maître ya ba décision o azwaka pona vie na ye donc autant bazo lungwa faut koyeba place ni nozo tcha lokolo place mususu okende o regretter fina o mobimba voilà. Teza kutu ya kolobate ke oko regretter po ba ko regretter borompe la zonga ki borompe la yewana leli ti azlongwe lisusu donc merci beaucoup moni ba musicien loko na lo ba sali mabe neti abe de charme ko kende pa kofi pona nini
lelo tokaka entre Kofi na Jibe ba nungu yo longwe pa papa chéri OK pa Kofi Olomide emso Kofi Olomide na papa chéri ba moto na bango linga kufa OK siko ko pelisa ngo lisusu ce n'est pas bien na pesi ba leader nyoso ba mbote Kofi azolanda biso papa chéri donc na pe ba mbote mena pesa ba mbote na bandeko pe ya poto Juvenal na pesi Jimmy Belau ba mbote a trop Jimmy Belau Papi Kelly Richard Amele l'international mutema ya Christelle Mayunga Richard Amele yo yebi Adel Jogo Bagou Danger Adel Jogo yo yebi Carlos Kabasu venanga Gauthier Mascotte Darus Akwala multimillionnaire na kati ya Braza Judith Masia Eric Limbaya Jean David Kiambote Pire vieux yo yebi Aimé Lumbala Commandant Cousteau mais Juvenal Tobosa na toute une histoire Zoya album ya grand-père Bozi Boziana via Salatro na histoire ya musique donc via Pemaki moi muke apemaki parce que musique ya bêtise ekotaki trop na Congo amonaki soki ye pa bimisi ka album na moment o ba bêtise ezoyemba matro to batu ba kotise na liste ya bato bazo bebisa musique ya Congo na bêtise yango via pemaki mais kala mingi te toute une histoire avec grand-père Bozi Boziana $10 yo yebi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin par rapport à l'interview Olo. Bon, moi, donc, tu peux se merci parce que besoin qui en Rolanda Bisso, par rapport il y a intervention, il y a Ken Piana par rapport il y a transfert à Misene ba Olungwa. Est-ce que passe aux Keneza Malamu? Est-ce que passe au Kei aux Uipena conscience na yo na René Abiré au Yopé à lobby aux Akina Katsamutema. Nous sommes arrivés presque à la fin. Je dis merci à celui qu'on appelle Sylvie Elabo. Sylvie Elabo depuis Canada. Merci à toi. Merci aussi à Balanchou Magui, la balançoire, ma bouche autorisée. Ndokoya Judith Sebo. Quelque part, nous disons merci à mon vieux Yves Malou Kinshasa Makambo, à madame Shaggy Pierrette, depuis 0041 Suisse. Et loco, respect à toi. Merci à Préfimate, à Inik, Josué Kakunji, à Jean-Flix Bassassal, Yves Malou Dejan, Ponce Moko, Yoyebi Masolo, Bato Toubala Narabiso. Merci na confiance Nabino. Merci Nabolingo Nabino. Elle reste l'incontestable, la femme aux classes mondiales, la femme qui joue au Monopoly. Glodidia Siga, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro.